nzambe alingi pona nzambe alingi bato bazala délivrer pona nzambe alingi bato babika surtout alobi na nga na mboka Fribourg bato bakobika ebele namoni ba délivrance namoni ba libération namoni ndenge nzambe ndenge azomema bato na ba dimension basi ya Fribourg bakomi basi bazoluka présence ya nzambe na mboka mpeto yoka makambo ebele za na mboka ebele me nzambe alobi na tindi yo kende nzambe atindanga na mboka oyo Colmar azoloba na ngai abi na ngai kende na Colmar et prophète azati atindinga na mboka Fribourg pona bikisa bato nakomi kobondela pona bato a Fribourg na ba pasteur a Fribourg bakomi otalanga nakati ya Suisse Didier Masuki mobali amande kwa pembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation. Merci, chers amis internautes. C'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki, mobile Manefa Pembe. Merci na bino tout bolanda biso émission ya avis du public au bino tout message na côté na 3xw.avisdupublic1.net na internet. Bambote na bino nyonso pa bozali mboka nyonso pa bozali. Na si bobi Didier Masuki bimisa bino toujours ba histoire ya bien. Surtout bana masolo oyo pe tozo continuer rapport eza musala na biso. Na si bozo mona invité na droite na oba oyo bazanga na Suisse ba bien déjà. Mais ba oyo bazanga na libanda mboka na libanda Suisse te a se présenter boye ba kombo na ye ensemble to panza poke na invité na biso kaninga za toyeba lisolo nini amemeli biso public eza kozela ba yoka boye mission za kombo na avis du public donc public bazana bezo ba yoka et puis ba pesa ba avis na bango donc sans plus tarder kaninga za raka ba mituna Didier Masuki ba réponse ya invité na biso. Bonjour ma sœur. Bonjour frère. Nana similo micro donc public eza bezo ba quand même se présenter kombo na ona. Kombo nanga sœur aimée navanda na Fribourg na Suisse. OK, na soboyoki kombo na sœur aimée avant de na Fribourg na Suisse précisément. Sœur aimée public ba la bezo ba yeba. Lisolo nini umemele bango lelo. Nga na yebi bon on peut quand même sujet après mituna ni ko répondre. Nga na monaki na ba réseaux sociaux kaninga zalaka. Na monaki photo na yo dans l'hôpital avec ma sonde, tout doit être photo dans l'hôpital. Et ainsi, puis vous avez une photo, on a pénalité, ma sonde, et puis photo normale, aux gens n'a pas mené. Public, ils ont besoin de balélo, pensez nous poker, qu'est-ce qui s'est passé? Au comment à niveau, on a un hôpital, ma sonde, tout ça, comment vous en avez? Bon, on a sali servante de Dieu. Naza prophétesse, naloba prophétesse ezali depuis la naissance, depuis le maman nangai. Nzamba banda déjà kobenga ngai na musala ya nzambe. Tango mwana zobota mana libuma mama na ye, même ba parents ba yeba te que mwana na azala serviteur de Dieu ou bien servante de Dieu. Siko ngana zalaki trop appelé. Na ba message na bandoto na ba enseignement na maloba nzambe bolamu pe eleki ebele botalaka kombo pe ya aimer ça veut dire amour na tonda na bolingo makasi na serva kanzambe partout même na Suisse batnos ba yinga na ville na vandaka ba yebi musala onga na salaka na baninga na ba orphelinat na ba misala nzambe na za tout le temps vraiment appelé na bengama vraiment pour na salila nzambi na eko se retrouver na coma parce que ezalaki message moko nzamba bandai ko pesa ngai depuis na bandai ko yeba te na ko témoigner nzambe na modèle nini na ko servir nzambe na modèle nini nga nazalaki mwana mwasi moko o nazalaki aimé par tout le monde. Aimé par tout le monde, aimé par tout le monde. Maman kombo pesanga aimé yango nde moto elandaka ngai. Na eko se retrouver na coma na kobota manangai tina ba âge à 18 ans.
na éclaircir situation pour comprendre témoignage nanga elingi ekende bisika nini na ba 18 ans ba monde atteindre ba ndi ko combattre nga na eko tomber na paralysie faciale. Paralysie wana eko mimanga na ba défaut na elongi non balité na âge ya bolenge ya jeunesse lenge na bo jeunesse tellement maman lobi emo botameki kitoko mingi nga bande ko bebisa nga kaka elongi na eko tomber na paralysie faciale wana na Afrique tant na ye na poto na vandi pe paralysie faciale eleki bitumba kaka ezolandanga kaka mais nga bo nzambe pe na tikate na lingaki bo mokili na lingaki bo nzambe mais nzambe bande ko lingela ngai na mokili te ndamba ndo lingela nga kaka funa zala kaka pembeni na ye omona msusu na bimi libanda nzambe nazo kumisa na zo doge na nga mokili nzambe fo ambiance ba concert ba nyonso nga na lingaka en plus na yeba ekipe na za mwasi kitoko na micheki kitoko na nga en valeur mais na bonzambe te na bandi ko tselela na nga mokili makambo nyonso ya mokili mais na mokolala na nga nzambe bandeki ko gangela nga msusu ningina lala so na buti ba yenga na nga ningina lala omona nzambe fo agangela ngai msusu ko lala so na buti ba bisengo omona nazo banga même ko lala parce que na yebi ke lelo nzambe akogangela ngai wana bandoto nzambe azoloba na ngai azogangela nga na yeko zonga na makolo ya nzambe tango na yeko mona nga moko nzambe ayeko bimisela ngai trône na lala bwe na mona trône na likolo ngai siko na se nazoganga fin du monde oke ezalaki fin du monde te nga lobaka ngo ezali début ya monde mpo na nga siko ntango esali bongo na bandi kocontinue mpe kaka un pied dedans un pied dehors nde toza bwe bafrère sœur na vie nzambe alingeli biso totambola un pied dedans un pied dehors te soki otambwisi vie na yo bongo moye présence ya nzambe eya ezali te monde atene bwe kosakanela yo na tout nga nde nazoba bino sœur frère bato ya Fribourg na mboko nga navandaka bayebi monde atene bwe esakaneli nga na tout atiki nga na eloko te nazalaki na bandako nazalaki na mituka nazalaki na bamagasin même na mboko navandi na bana misala oyo ezalaka ma déclaré na l'état na Suisse na Fribourg na bandaki kovoyage partout Chine Ngwanzu bisika nyonso France ba Londres bisika nyonso nga na kenda mbongo mpo na nga elo pamba mais baye ko frapper nga na monde ya ténèbres okamake na kitoko esili na santé esili na mbongo esili mais lokola nga alliance alobi na nga na ko témoigner promesse wana ebandaki kaka kolanda nga promesse wana ezobundisa kaka monde ya ténèbres bango bazoluka kufa mais nzambe mpe alingi kufa mpo na ngai te azolongola kufa naye ko se retrouver na coma naye kobela maladie ba médecin bazoyeba te ebandaki kaka na ndako lokola kaka fièvre nakoma na hôpital boye fièvre ekomi makila na yo eza contagieux nalobi makila eza su contagieux ndeni ora te méningite ngabi méningite susu ndenge nini wana na ba 2015 fin ya 2015 mpo tokende na 2016 tango na conseil esali bongo bakangi nga na hôpital motema na yo ebebi ngabi motema ebeba lisusu ndeni wana na hôpital sikoyo cantonal ya Fribourg bamedecin bakomoya baexamen nasali presque 2 semaines na hôpital bazomona maladie te nga moko na bandi kosefondre nzoto bandi suko beba na bandi vraiment ekomi maita moko grave mais tango nazokoma na basituation wana bana na nga bazolela nga nayebi ke ngai esili mais nazolisa bango kaka te mpo na ngai esili te nzambe alakaki ngai nzambe alobaki na ngai na kotémoigne ye monde entier siko nga na ndenge ya bonzambe nayebi te nzambe ndenge bande oloba na nga na kotémoigne monde entier nazoba te na kotémoigne nzambe monde entier yango na ndenge nini tango bana na nga bazwa koleba mese baye koannonce nga kita na vraiment eza critique fo bamema oyo na hôpital oyo ya monene na Berne na l'hôpital de Lille mbala moko tango esali bongo bamemi nga na hôpital ava bamema nga na hôpital wana na mbeto nalalaki na bando mona gloire ya nzambe na bando mona lumière ezoya soki lumière wana ye
omona nakomoseka nakomobosana na nga bapasi nyonso oyo nga nazalaki nango moto na koma wana nakoti na koma te wana sikoyo ezalaki batransfere nga na hôpital ya monene parce que ka na ngai eza critique awa na cantonal ya Fribourg bazokoka nga te nga sikoyo nazomonaka présence ya Nzambe nazoseka omona bana soki bayiba bi tu vas aller encore à l'hôpital là-bas tu vas ngabi nakokufa te parce que nga nayebi Nzambe oya alakaki ngai baye ko transférer nga na ambulance na Berne pardon ambulance yememi nga tu na Berne tant on a komi na Berne kuna ba médecin bazwinga bayambi nga na vandi na koti na salle wana nazomona kaka gloire à Nzambe gloire à Nzambe ezoyelanga kaka nazoseka nazosepela gloire yango sikoyo onopesa nga esengo ezopesa nga kimia ntango esali bongo bamédecin baye kopesa sikoyo jour ya kosala nga examen bakosala nga opération nga mpe nazoprie kaka nazobondela kaka jour mona ndo partage na frère moko boye passage biblique tellement nga nalingi mamba Nzambe mingi namona na vision Yesu asimbi nga nazali lokola nafukami Yesu asimbi nga ntango Yesu asimbi nga nga abi oh Seigneur oyo simbi moto akobotola aza te ndenge eza boye na obanga te baye koannonce nga jour bakosala nga opération bamemi nga mpe ti na sali wana opération nakomi ti mpe na salle d'opération eloko ka nalobaki epa Nzambe nalobi Nzambe zwa contrôle ya sali oyo bamedese balimwame yo obima osimba opération ya nini opération ya motema parce que motema na nga ebebaki motema na nga ezalaki mebebaki après mbala mo ntango esali bongo basali nga opération na se akoma nga nayebaki teke nakoti koma na se retrouver na monde bandeko frères et sœurs boyebi tokufaka te na se akoma nga nakotaki ok nasi nakufi nga siko nayebi te nga nayebi kana ninga réalité boye ba médecin ba juger que okufi nyonso ba dossier kuti eza na maboko na bango naza même na médecin na nga akoki mpe kotémoigner mpo na nga naza mpe na mama na nga akotémoigner baza na bapapier nyonso na maboko na bango nga sikoyo na bomoto nayebi te ke nakufi nayebi kake nazali na se retrouver na monde oyo nakendeki monde wana nakendeki bandeko na nga bafrères et sœurs dans le Seigneur monde wana eza monde moko naloba na bino différence eza te na monde oyo eza te namona kaka monde me nayebaki te ke ok ngasi na kufi deja na monde onini okutaki na monde yango sikoyo ntango nayebi te nakomi nayebi ka monde nzela moko ya molayi nzela yango sikoyo namonaki ebandeli te namonaki suka te nabandaki kotambola nabandaki kotambola nayokaki ni posa mai nayokaki ni pasi nayokaki ni nzala nayokaki ni onayebaki nazalaki na bana onayebaki onazalaki na biloko onayebaki nazalaki na mbeto ya hôpital na makanisi nyonso wana elimwe Nzambe aefasaka biso nyonso ndenge tozali awa toyebaka na biso lisusu eloko te yango Bible elobi tout est vanité tokobosana bandako tokobosana na bana kobosana même ke na yo moko kobosana même kutu na monoko zolobela kobosana parce que kuna commandement ezate okokomande monoko na yo te monoko na yo bakokomande yango pe nzoto na yo bakokomande yango na maître oyo servaki awa soko servaki Nzambe akoya akozwa yo omoni kotambola nanga siko na bandai kotambola nalobi ndenge nazongi na mokili soki ezalaki ke moma oyo ngafu nakende te na nga nakende na présence ya Nzambe frères et sœurs oyo eza témoignage nayoki na lisolo te mais ezali nga moko Nzambe alekisi nga lobi na ngai zonga okende oyebisa bato okende obondela mpo na bato mokili toza na tourment mokili toza na tourment kuna nakendaki nazalaki na kimia nazalaki na eloko te oyo ke nakozala na susi eza te
nzali eza te nyonso tosalaka awa eza tourma trouble na trouble mais kuna nazalaki na kimia epai yo mondo yo monaki wana mondo wana nga na mondo nazalaki na kimia namonaki pasi te namonaki mawa te nayokaki posa mai te nayokaki kolemba te nazalaki na kimia na mondo yango bato mpe bazalaki ozalaki na bato ubenzaki yoka papa to continue nga sikoyo na mondo wana nayebi te ke awa mondo mpe awa mpe mikolo mpe ezokende nayebaki te awa bazalaka na jour koto nga natikaki nayebaki te ke koto oyo bazalaka na ba air nayebaki te ke koto oyo nazalaka na bana na bandako nayebaki te me namonaki ka mondo wana kuna nga nazali mpo na nga namonaki kaka wana nde mondo na nga miso na nga ezomona me nayebaki te naza na nzoto nini mundele moto mwindo oyo naza na suki oyo naza na lipapa nayebaki eloko te nayebaki te nabosanaki nyonso mémoire na nga ebosani nyonso bapense na nga ebosani nyonso nabandaki kaka kotala nzambe aye komema ngai aye komema ngai esika moko bato bazalaki balati bilamba ya pembe bato yango sikoyo nayebaki te soki bato mwindu soki mpe mindele soki mpe bana mibali soki mpe bana basi nayebi te namonaki kaka bato me bazalaki nde en plein service mes frères et sœurs bazalaki na plein service bazokende bazozonga bazokende me bazalaki vêtu en blanc nga moko mpe natali boye nga mpe naza vêtu en blanc nazalaki na lumière ndenge bato wana nde bazalaki na lumière bazokende bazozonga makambo nga namonaki wana bazosala mosala me motu moko akipaki moninga te oyo atuna moninga lisolo te ezalaki moto na likambo na mosala na ye yango nga namonaki kuna me nga na bandaki kaka kotala na kati te ser aimé mais na moment na ntango yo nzambe alongoli yo molimo no ekomi na mondo na yo omonaki epai bana batikalaki so na mokili epai nzoto no olali na hôpital mpo azalaki na nkoma bana na réaction na bango ezalaki ndenge nini bon bana na ngai bazeli eza mama na ngai akoya kotémoigner mpo eza témoignage ya molai mama na ngai akoya kotémoigner mpo atémoigner aloba ndenge ye batikalaki awa parce que nga ntango nakendaki kuna nayebaki su te ke awa makambo mosusu mpe ezosalama awa mpe nzambe mpe azovisite mama na nga nayebaki te nga nakendaki kovivre oyo nakendaki kovivre kuna mama na nga susu ye avivaki oyo avivaki awa ye mpe aza na témoignage oyo nzambe asaki mpo na ye nga siko nazoloba ndenge nga nakendaki na koma naloba nabenga yango koma à la vie parce que nakufi nalamuki nabandi komona bato balati bilamba pembe bazosala mosala bato yango bazalaki na motungisi te bazalaki na kimia bazalaki bien nzambe aye koyokisa nga eza kutu te ke oyo na mosika te ezali na mosika te eza lokola nga navandi awa na ngambo wana kuna bato bazosala nga nazotala nzambe alongoli nga place wana nzambe aye komema ngai place moko eza mosika te o mosika te nga namonaki yango mosika te na bandaki koyoka yango neti kaka lokola emire nde moto ekaboli biso nazoka lokola ngambo mosusu bato bazolela babandaki kolela douleur moko na voix moko eza trop fort douleur ya makasi mes frères et sœurs douleur ya pasi ya koyima douleur ya tourment douleur namona esengo te pa na bango nayokaki bango na loba ya kimia te nayokaki bango na maloba ya kolela maloba ya pasi
nzambe na ngai nayebaki te ke nga naza mpe na kati na kufa nayebaki te bazolela mama nakufi eza te okoyeba su te ke mama nakufi mes frères et sœurs tobima na distraction bato baza na kati ya libungi bato baza na kati ya bisengo ya mokili ebongo nga ndeko na bino soki nazalaki na bisengo ya mokili nalingaki nakende pa bato na bandaki kolela nalingaki nakende pa bato wana babandaki kolela ya mikolo nyonso eza kolela te ke oleli otiki te nayoka bango place batika te ntango ozongaki ntango esprit nosuku ezongi na ndenge ozalaki na mbeto pita réaction ozalaki ndenge nini papa na ngai ayoka nga nayebi te ke naza kuna nayebi mpe te ke nakozonga nayebi te nayebi kaka naza na mokili nde toza na mokili boye tokufaka te ezalaka neti un clan d'œil okangi miso fongoli oke kose retrouver na monde mosusu tokufaka te nzoto moto etikalaka nga nzoto nange etikalaki awa molimo ekei nayebaki te nasali deja kuna 3 jours me diable atungisaki nga na ndenge ya moke te me nzambe alingaki ngai alingaki nga nasalela ye natémoigne ye nazalaki trop combattu mes frères et sœurs dans le Seigneur so bomoni nga lelo nazo témoigner nga na ville na biso soki batelemi batuni eme owapi emo alinga kolata bamini emo alinga komi nga nazalaki bongo parce que nayebaki oyo nzambe atiaki nga même na bamagasin mbongo wapi nous on otika ngo diable aye kovisite ngai frère diable aye kotouche nyonso diable a détruit santé a détruit finance a détruit bozui a détruit libala nyonso da diable akoti ntina bana na nga nakopesa bino témoignage ya bana na nga moko témoignage ebele bapapa totika tobima na kati ya badistraction ekomema biso na place nga nayokaki bato wana bazolela nga biye nga nzambe soki nazalaki na place wana nabi nzambe oza elengi nzambe oza kitoko soki nga nayebaki yo te nalandaki kaka lolendo nalandaki bisengo mokili nalandaki mbongo mbe nalingaki nase retrouver na bato babandaki kolela mes frères et sœurs eza lisolo babeteli nga te eza lisolo nga moko na vivre yango na 3 jours na koma sermi tokati yo te ntango satan mani kodéranger yo satan mani kotungisa yo avant ça na koma ozalaki ja na bonzambe bien ozalaki toujours le mama mokili nga nakoti na bonzambe ntango namoni nzambe diable afrappe nga na maladi nzambe atikaki vraiment bafrappe nga na maladi nazalaki maladi ata nakeba bamédecin maladi ezanga nango kombo ata nakena bamédecin bapesi nga bakisi nazalaki mosu naomela 24 comprimés par jour. Ah bon? Médecin babi nanga mela madame soko meli te ozokufa nga bimena kokufa ndenge nini nzambe alobaki nanga na kotémoigner mais temps ekokaki te tozela temps nzambe yango na babi chaque chose à son temps tant nange ekoki na témoigner yango nakomo témoigner nakomi bisika nyonso nakomo témoigner nzambe o na moni mes frères et sœurs ezali sécurité nzambe alamusinga nzambe alamusinga nazalaki na badefo partout na nzoto nanga diable abebisaki nga tout atikaki nga na eloko te me nzambe oyo ya grâce alobi asalaka grâce na baoyo ya ye nzambe asali nga grâce azongisa nga lisusu na mokili oyo
yango nazo témoigner nzambe pe nazo salela nzambe abengi nga na un grand ministère na mindele bakomi kobenga nga na ndako na ba médecin mindele bakomi kobenga nga na ndako ndengeni ba vivre makambo miracle o nzambe asali kati na nga kobima nga na nga na koma nazo bima nazo tambola kotambola na nge esilaki te kotambola na ngai ezalaki na ebandeli ezalaki na ebandeli te ezalaki na suka te ntango nga nazoya kobima na koma nayebaki te ke nazozonga nzambe azozongisa ngai nayebaki te nayebi kaka naza na nga kaka na mokili parce que nazalaki na kimia parce que nazalaki déjà dans le Seigneur nazalaki déjà na service en nzambe toza basainte me nayokaka mingi nzambe nalinga koyoka mokili te nayebisaka bato botika ngai nazala mingi na présence ya nzambe ke nazala na présence ya mokili parce que mokili opesa ngai elo te lelo ntango mitalaka sœur aimé wazalaka na Fribourg à l'époque mibali bakokweya ntango mitalaka ntango nani okomi lelo esalaka ndeni bon nakotala lelo nzambe arestaure vie na nga nzambe arestaure ngai nzela nasisa ntango nazoya kozonga ntango nazoya kozonga nayebi te ke nazoya kozonga nabandi koyoka bazobenga nga eme nga siko nayebi te ke naza kolala nazoloba soki nafongoli misu na okufa me nayebi te ke naza kolala kaka molimo na ngai mutu nde mutu ezoloba na kati na nga me nzoto na ngai eza na ngwa kolala wana banda 3 jours na vimba nzoto bomoni foto na nga nazalaki na 30 litre mai na nzoto babimisanga bamai na bakote otoyo batie bacho minene batienga bacho kotoyo batienga bacho nazoyeba te naliaka te nazalaki na 70 kilo na perte bakilo nakomi na 55 kilo namelaka mai koka oya moke wana parce que nakomela mai mingi te po mai ezotonda mai ezobota na nga na nzoto nayebi te mai ezobota na ezouta wapi mais tellement bolingo nzambe ezalaki na nga nzambe azobundela nga puissance ya nzambe ezali nga ba Dieu il est puissant Dieu il est puissant le Seigneur il est puissant ba médecin na nga batikala bouche bée bazobenga nga oke nzambe azozongisa nga nzambe azozongisa nga kozonga nazoya kozonga nga sikoyo nazofongola misu wana 3 jours kofongola misu na fongoli namona mama na nga na ndeko na nga mobali batelemi liboso ya mbeto na nga natuni bango bozalaki wapi bango batalani mama na nga ye na mutu ya mbeto alobi aimé osali 3 jours olia te oloba te na mitali boye basinga na mitali boye sonde na munoko navandika anie ok mama na nga awa tikalaki nzambe abando visite ye pe 3 jours wana azolakisa ye bacomplot baplan monde ya ténèbre esalaki mpo baluka liwa na nga me nzambe tellement alingaki nga nakufa te alobi aimé zonga okende otémoigner mes frères et sœurs nga nde nazongaka boye nayebisa nzambe place nga nazalaki eza kitoko kuna nga nazalaki ezalaki esengo kuna nga nazalaki na kimia soki nakomi na pasi nakomi na susi nakomi na problème nakimaka na chambre meme bana bayebi nga navandaka nie nakangi porte nazoluka kimia oyo nga nazalaki nango kuna mes frères et sœurs akimia eza te ozala na mbongo ozala na bilamba ozala na bavoiture ozala na basapato ozala na basaki kimia eza te me kimia solo eza paradis céleste esika nga nazalaki nzambe alakisi nga paradis kuna nga nazalaki na lieu de repos Seigneur soki nayebaki lieu de repos nzambe falo tika ngai tozalaka na kimia tozalaka na esengo awa eloko eza te
balobi mpona nini yo kowela bisengo ya mokili au père de âme na yo ama bato nga na tiki kuna ezotelengana ezolela me bato bakendaka na lieu de repos baza na kimia oyo nga nazwaki nazalaki na kimia yango yesu abandaki kovisite nga yango yesu azongisi nga alobi zonga ya kosalela nga. Mes frères et sœurs, pona nito bungisa âme na biso, pona nito bungisa bomoi papa mama dans le Seigneur, pona biloko mokili, tout est vanité. Tout est vanité de la kimia. Nakoma kovanda na kimia parce que si kanga na kendaki nazalaki na kimia. Na lukaka kimia wana. Papa, mama, boluka kimia na bonzambe. Parce que tokendaka na lieu de repos. Libala eza na lola te. Ndako eza na lola te. Bana baza na lola te. Mama papa za na lola te eza ba makambo ya awa to wela nanu royaume des cieux le reste wana eza le reste libala eza le reste mbongo eza le reste. Bible lobi Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Tokozanga nini soki toza na Christ nga Jésus abandaki ko visiter nga ndenge bomonaka Yesu ndenge azanga ndenge namonaka Yesu ndenge tomonaka croix alobaki sur la croix tout est accompli ndenge nga namonaki croix ya Jésus. Trône ezali na lukaka trône wana. Mes frères et sœurs o nzambe atalisaki nga soki natali kiti président avandi na lobi te yango te. Soki natali président Songolo natali na habité yango te. Trône ezali en Nzambe, royaume en Nzambe ezali mes frères. Tokozala vêtu en blanc. Biso bana Nzambe, tokoleka na jugement te. Ba o bakoleka na jugement ba o bako servir Satan. Parce que biso tokozala vêtu en blanc. Sœur Aimée, oui, tu as vêtu en blanc, nous zoloba. Mais oui, que biso ba congolais, ba ba yebio, nous sommes dans côté doute. Ah, Aimé, ah, vous avez pas simté ça là n'engwana, ah, il m'a comme ça mais, il m'a comme boy boy, au lieu ba critique wana nyonso. Et tant on quand nous c'est ça le n'engani. Bon, on moni mokile lingi nango ko critiquer. Bible lobi tika ba loba likambo. Mais ba kuta ona likambo wana te. Mabe ono so bazolo bela yo. Mabe wana ezo ngana lobaka merci Seigneur. Parce que ce qui ezalaki kena kufa ndenge na zalaki tango wana. Même sona lingaki na mona onga na monité. Même sona lingaki na mona paradis te. Na lingaki na mona lieu de repos te, na lingaki na mona te, na ngana zonga pe na koma te. Mais nga na ebi na au Seigneur na ebi na moment oyo nzambe nzomi manga na ba dimension ya élevé. Mais le gros bimiza mabikisi o reconnaître nzamba zali ministère ni no sel nzambe o sel so le reconnaître. Nzamba tindinga na ministère ya prophétie. Nzamba tindinga na ministère ya guérison. Nzamba tindinga na ministère nazo sunga ba mama nazana ba mama ebele. Tina France nazo prier pour na bato même na téléphone. Ba maladi nini onzamba zo bikisa te. Depuis ko bimi hôpital. Ndenge na bimi na koma. So prier pour na moto. Ndenge na bondeli pour na moto mes frères. Malade pesili. Malade sili. Ce qui bolingi bokoleka na ba caméra frère Didier Masuki. Akoleka na ndako moko na moko ona bondeli pona bango ba témoigner ndenge nzambe nenga zo memanga na ba dimension élevée pe puissant. Naza nazo kende même Kisasa. Ba pasteur bazo zelanga. Naza ba médecin ba benga wanga même na ndako ya Berne ya Lille. Naza même na médecin traitant na ngai. Ayebi. Asekisa nga kutu.
Ngabinaye, je suis une femme. Nzambazo l'utiliser puissamment. Nzambazo ngisinga na yeko comprendre. Alinga ki na perdre moni Job. A perdre ki bozwi nyonso. Mais suka nango nzamba memaki na ba dimension na comprendre. Chers amis internautes, nasi bozolanda ser na biso aimé. Car la Bible lobaka, Dieu fait tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Donc, nous n'avons pas ça, quand nous avons tout beau yango, exact, puisque nous devons vivre nous soana. Tu dis que Batamangala balinga toujours critique, balinga toujours tembe, mais bon, on ne peut pas juger puisque c'est le seul Dieu qui juge. Nous avons le pouvoir de juger, nous devons vivre, oyoye a outi vivre. Sœur aimé, au cause de mon côté, na rubenga na téléphone. Ou bien au mot pour avoir vu public pétos à moi tembe pour les émissions publiques à Rolanda qui n'a pas bien moko soit en Suisse ah bien libanda pour téléphone à baby mark na uto bon de la pona maman nangai maman nanga moko yemoko aza témoin maman nanga azu attaque à AVC au moni ba AVC mususu eza sorcellerie ba AVC mususu eza bataka diable wana mumeza témoignage nanga et pas maman nanga avant ba bitaye na attaque nganzamba bandola kisanga ya attaque nazo bisa mama bazo attaquer yo mama nangai azana témoignage nanga toko benga bato nakopesa ba frère ba sœur bato baza ebele même cousin nangai azalaki abandaki ko tambola te akutai ko bima na tumeur à cerveau na nzamba lobi nanga bondela pona ye na bondeli pona ye tumeur esili ba opérer tumeur elongwe tango abimi na tumeur nzamba bikisi ye tango na silisi prière pona ye a tumeur nzamba meminga lisu na dimension alobi bondela pona ye ba tie lourdeur abandai ko telema ta komi lokwa paralysé nzamba pesinga passage biblique alobi loba na ye na passage biblique lève-toi prends ton lit et marche. Na bengi cousin nanga na biya Jésus na lobi telema azana France mwana mama leki nanga vous avez numéro neto meko bengi mbona numéro na yesi ko yo nazana mais nazana ba numéro ya bato na bondeli pona bango ata moko masuki benga na moko vous avez la moi batate oui na pesa na kopesa bino boko benga boko yoka témoignage na bondeli na France. Pona mwana moko akoti mai aza mwana famille akotaki mai na matoya uto sokola na piscine azola la te na bina mama fuka mato bondela mwana biki mbala moko na uti ko sakola na chaud de fond au Seigneur pona sœur nanga bien-aimé nzamba tali singa pona ye sœur asutuki ngabi ko banga te ezali kabo nzamba tie nzambe soka lo bia salela moto alokotaka moto na ténèbres amemi na lumière nga naza nani lelo na benga na mama prophétesse nalingaki kutu mama prophétesse nalingaki makamba nzambe tenga est-ce que mama aimé lokola nzamba biki soka na liwa wana mbala moko mibengi mama prophétesse po apesi ba don wana pour tout mon ami ou afaki non asala ko ya théologie pas ma pasteur et pour na yo qui maman prophétesse c'est comme mbala moko boloko nzamba sel ya bikso na maladie mbala moko o mibengi mama prophétesse ba ça na nzamini ba bengi mama prophétesse pour na ba bilo sala ti ezati que pour na ezalaki déjà prophétie nzamba pesa kinga nzamba kosaka te nzamba kolaka yo likambo te esali 10 ans lobi Abakuk telema biso nde tolingaka Abakuk te alobi Abakuk telema attends-le ça s'accomplira biso tokomi na moment Abakuk tozolenga tozopaniquer mais nzamba aza juste fidèle na liloba na ya kosaka te le créateur du ciel et de la terre c'est Jésus. Okobanga nini asali pema asali lokolo asali motema biso siko tolingaka Abakuk te tolingaka prophétie te lobi attends-le nga nzambe soko alaki nga na mokili nayebisaka bato nzambe alaki nga natunaka baninga na bi nzambe alaki bino te nzambe alakaka mpe akokisaka nga nazopesa prophétie nzambe azolaka naza na sœur nanga bien-aimé servante Lydie
nakobenga ye tozokotania bapriere ayebi grandeur en Nzambe ye aza témoignage nazopesa prophétie nayebi te baseur ebele tina France nakoma kolala msu ba 2h du matin pona koprier pona bato pona kopartager pona bato pona kolanda mpe Nzambe akabolinga ministère na musala nango prophétie nakie na prophétie nakie na don ya guérison nakie na don ba ebele Nzambe eleve nga kutu nde nazalaki na magasin nazalaki eleve te nga na mboka na nga nayebanaki partout tina ba camerounaise aimé lesquels aimé là nayebanaki partout ba brésilien okoloba te ba dominicaine mais ba mindele eza likabo Nzambe atiaki kati na nga mes frères et sœurs Nzambe atiaka mutu na dona ye tobangelaka likambo ya Nzambe te me toya nde na présence ya Nzambe mpo Nzambe asalela biso soki oza mosika ya Nzambe mizika mokili komema ona akufa bisengo mokili komema ona akufa toyembaka mpe biso moko me tososolaka te nga ntango nalongwe koservir Satan momana nakomomona sikoyo makambo nange ekomi bien ekomi kitoko Nzambe akomosekisa nga nakomobondela mpo na bana na nga bauti obota oyo balakaki naza na batémoignage ebele naza na bana 5 naza na bamapasa napesa bango tukombo Adam na Eve moko awuti na opération na témoignaki awuti na opération tumeur ya cerveau 5 opération na mutu na se kaka 5 oui bapasoli mwana mutu kaka na hôpital à Lille nga ntango nabimi na koma na Berne kaka bamédecin basalela mwana na nga feti 30 ans mwasi moko infirmière alobi 30 ans de service j'ai jamais vu totika misala na biso po basalela mwana ofeti ngabi moi je sais nayebi Nzambe nga nasambelaka mes frères et sœurs nayebi Nzambe wana alokotaka moto na potopoto akomisi moto avandisi moto na likolo ya baroi nga lelo nakoma kosolola na bamédecin lokwa na osolola na moninga mpo na nini badon oyo Nzambe atienga médecin atika aloba aujourd'hui tokosala feti mpo na mwana oyo bandimaki teke mwana wana akoloba quel miracle bapi etondi mwana mutu epoli ya mwana nga na âge ya 16 ans nasali 4 mois na Berne mwana mwasi Eve mutu epoli mwana komi paralysé nayebisi médecin na bina kobondela mpo na mwana na nga me Nzambe aza bolingo ntango namemi mwana na nga na kati ya hôpital ya Lille puissance ya Nzambe ekiteli nga nazopriye mpo na mwana na nga en même temps nazopriye lisusu mpo na bato bazalaki maladi na kati ya hôpital bainfirmière bayebanga batikela nga espace balobi prends prie et mosusu bazobenga nga prie pour les gens prie pour celle-là nazoseka na binga naza nani mes frères et sœurs Nzambe azongisi nga mpo na liseki te soki ezalaki mpo na Nzambe asekisa nga mbele nalingaki natikala sikulu kwa Nzambe apesi ba ministère ebele apesi badon ebele badon ya guérison badon ya prophétie tout ça suka nango osala lingomba osala ensemble bon oyo eza liboso na biso Nzambe moto ayebi Nzambe alingi mpo na Nzambe alingi bato bazala délivrer mpo na Nzambe alingi bato babika surtout alobi na nga na mboka Fribourg bato bakobika ebele namoni badélivrance namoni balibération namoni ndenge Nzambe ndenge azomema bato na badimension basi ya Fribourg bakomi basi bazoluka présence ya Nzambe na mboka mpe toyokaka makambo ebele ezala na mboko ebele me Nzambe alobi natindi yo kende Nzambe atinda nga na mboka oyo Colmar azoloba na ngai abi na nga kende na Colmar e prophète azati atindi nga na mboka Fribourg mpo nabikisa bato nakomi kobondela mpo na bato ya Fribourg na bapaster ya Fribourg bakomi otalanga
bazo comprendre te babio comme il est beau bakomi wapi bazo sala baje akomi wa eza liboma te eza leloko nzambe alakaki frère nzambe soko alaki yo nzambe aza puissant mais tozonga na mutunu na tuna ki soko okosala ensemble ou non bon nayebi te nga nalingi nzambe mingi nayebi kosala ensemble te nzambe ye moto akolakisa nga ndenge nini nakoki kotambola parce que nga natikaka mingi saint esprit dirige nga nalingaka bomoto na nga te nalingaka mpe nazala lolendo te nabi saint esprit memanga na badimension saint esprit utilise nga saint esprit ye moko azosalela nga ye moko mpe nzambe azotinda bato mpa na nga nga nakolamuka na ntongo te naboyenga moto mama yaka tobondela mpo na yo te nzambe alobi na nga alobi loba na ye nga nayoka mongongo nzambe lokola ndenge yo ozoloba na nga frère Didier lelo bato ebele baza pene bapase baza kolanda biso devant télévision ya vie du public ebele baza pene bamikakatano ebele baza mpe bamalade ebele baza mpe envoûté na bafamille na bango ebele baza mpe visité par badiable na bavie na bango na misala na bango na basanté na bango soki baza na besoin babenga yo quand même opopuye mpo na bango bazwa na numéro nini bon frère de Dieu lobi makambo bien pour ministère nanga eza ministère à délivrance ministère nanga eza ministère ya guérison ministère nanga eza ministère ya prophétie mosala o nzamba atie kati nanga alobi soki apesi yo likabo ezali te ke yo bomba yango alobi apesi gratuit Dieu aliberaka prodon gratuit eza te ke mpo na mbongo eza te mpo na nini te eza apesi yo gratuit aza na posa peuple na ye ebika bato na ye baria epai ya nzambe nzambe aza na posa na biso yango azosekwisa biso basali na ye ya vrai nga nalobaka ya vrai mais c'est mais bobana nanu boye donc nzambe avisitaka motu kosamba ezala nano na normal apesa badwana nyonso ozosambela mpona bato ozobikisa bato ozoprophétise mpona bato mais ntango okomaka na niveau moko ya succès moko bo bato bakomi koya mingi onction mpe ekomi kokita okomi kotalela mbongo okomi kotalela succès ebandaka boye na minute oza nano normal sainte mais ntango ekoma bato bakomi ebele bato bakomi kobenga ebele bamvele bakomi koya mama azwa boye ensemble mpe pesike ndayeli yo idée nzambe akosala à travers mutu bon mama aime zwa place tosangana awa mpona koprier bato bakomi mpe ebele nzambe atomboli yo makasi lisusu et après obani kobunga na nzela ya nzambe estce likambo noko obani puisque la plupart ya bapaster congolais oyo bapaster awo bala bamangala ndenge wana babandaka bien mais suka nango orgueil ekoti kati na bango baperdre mosala na bango oyo nzambe apesa ye bango nga nayebi nzambe nzambe alingi nga nzambe azwi nga na place moko nalobi nakufaki nalamuki soki ezalaki nzambe te bozotala moto aperdaki 15 kilo lelo nakoma boye moto aperdaki kitoko moto aperdaki bozwi lelo nakoma boye nzambe wana nakobosana ye te napesa telefone nanga parce que nazobondela na bato nyonso baza na maladi nyonso nzambe abikisaka mpe maladi eza ya nzambe te maladi ezalaka volonté ya nzambe te eza monde ya ténèbre moto yaka kotya maladi nzambe alobi tokozala bonne santé tokoprospérer à tous égards alobi bongo na bible koma nyonso mes frères et sœurs nga nayebi nzambe esika alokoti nga nakozala lolendo te nazongi na mokili mpo naya kosambela mpo na bato babika nazongi na mokili mpo naya kodelivre bato babika ozala oza na sida ozala oza na cancer ozala oza na maladi nini oyo ezotungisa yo bademo nini oyo balongwaka te envoûtement oyo ezali ke oza kalara oyo ezali ke nini na puissance ya nzambe ezolongwa bobanga eloko te toza na bonzambe mpe tozosalela nzambe ngai nalingi boya ebele mpo bobika mpe botémoigne nzambe ndenge ngai nazotémoigne lelo boya ebele
Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Et pas un de repos et zali. Numéro d'Angeza 077. Non, 0041 pour 0041 77 507 07 79. Numéro d'Angeza wana. Nga natambolaka ba frère, so bomoni nga nazosala makambo, natambolaka ainsi dit l'Éternel. Natambola stu na ba sentiment na ngati. Libala eza ya biso te, mbongo eza ya biso te, ndako eza ya biso te, bilamba eza ya biso te, tout est vanité. Mais c'est même mutuna moko tuninga ko tuna yo. Tant malade bandi yo, e bana ko tango zana na ndaka libala, nde Satan comment déjà kubundisa yo bien abandi ubunzo tango aussi au Satan bando bundisa nga na âge à 18 ans. Avant na ya poto. Babundisi nga na paralysie faciale. Babet koskibota. Bango babenga ngo paralysie, nga na benga ngo koskibota. Na âge à 18 ans wana bolenge. Babundisi nga na ye na poto na paralysie na ngai. Na ye kokoma na poto awa. Na monde na bango, faut trouver monde na bango, toko bomba te. Parce qu'il y a des lumières et les ténèbres. Toko bomba te. Nga so na lobi, ba lobi misala mabe na lobaka na benga eloko na kombo nango. Parce qu'il y a des prophétesses. Nzambe soko lobi na ngai, o eza lipa na lobaka eza lipa. O eza lumière na lobaka o eza lumière. Naza polele. Na bomba ke eloko te. Na monde ténèbre bayebaki ka kende babetinga paralysie bazwinga ndenge na ye na poto bazwinga bakobomanga or que non nzambe azalaki na nga nzambe alobi abungisaka baoyo ayete nzambe azalaki na nga mes frères et sœurs bakombatre nga na bamaladi basorte nyonso bato bakanisa kutu naza na sida nazalaki na sida te nazalaki ezalaki nde misala molili balatisinga bamaske balongoli kitoko na ngai balongoli bozwi na tobi yango deja balongoli nyonso mama papa bamama botelema diable aza ize azokota na bandako na bino diable akozala tata na yo akozala mama na yo akozala mwana na yo akozala camarade akozala nyonso diable azayi zepe diable komona yete ke na maseke na mokila te diable azana meshe kabelo azana nyonso diable atie choko diable atie rouge à lèvres diable akoti na bafeti na attirer attention mingi bafeti bamama batata fete eza esika ya bien mais eza esika ya tozala dans le Seigneur kokende na feti eza mabe te. Ce qu'on a dans la Bible, Jésus a kendaki pe na feti. Mais tant a kendaki na attitude ya bonzambe. A kendaki ko sala miracle. Biso toke na feti. To komo bina mabina oyo. Ya mabe o bana kutu bakota la te. Ça me dit nous c'est comme oh feti boy ezongi si boy. Feti na baka Dieu merci. Fribourg est sauvé. Jamais na feti, jamais na Fribourg. Makambo na na benga mamba buzoba. Parce qu'ils ont glorifié Nzambe te, beaucoup de ba titre kili. Oh barbecue de quoi? Barbecue de nini maman? Tout le temps Nzambe tout ça attend de la fin. Oko sutuka, ngana sutuka ki. Oko tina cercueil. Nakobina wana mama oyebi? Nakobina wana papa oyebi? Na ambiance wana balobi faut racheter le temps quand les jours sont mauvais. Bisengo mokili to keba. Ngana yeba kite na ko se retrouver na koma. Na binza be bonso na bonga makite. To yebi mokolo te. Bokomi ko créer ba événement. Ngana benga ngo c'est de n'importe quoi. To tondi se ba église à solo na mboka na biso ya Suisse. Tout de ces églises solo na mboka na biso ya France. Na ba blondre. Basi ba tielema. Basi ba luka présence en Nzambe. Botika ba muziki o muziki boye toke mela ba champagne. O muziki boye toke mela ba bière. Nzamba zana katia ba bière te.
nzambe aza na kati ya présence na ye. Nzambe alobi na elanga ne basali baza mokie musali ezebele nga na koti na elanga nzambe nalobi bamedese bapemaka me o nga nazomona nazopema te me nasala nini nazosalela nzambe nabi nzambe yo lobaki na nga nasalela yo yo kosalela nga yango nazotelema nga na fribo na telemi yo o nga na moni moto akomema nga na mokili aza te. Merci, sœur Aimée. Merci, chers amis internautes. Oyeza bongo première partie. Deuxième partie, tu as témoin wana pe oya pour na bango babi qui tu as maman opé ça pe témoignage. Oyo nzama mane ko le belaye tango mona na zagina na mbete hôpital en coma il y a 3 jours. Oyeza première étape, tu ça la pe deuxième épisode. Sur me mato tina 10 épisodes et comme mato tina 10 épisodes. Mais moi mo tuna mo paye un peu privé mais tu retournes mettre autant à comboter. Sœur Aimée nga naibi copain na yo aza muta ambiance utanga kombote akina no mama bandule mama mukilika kaningi zalaka prophétie nini so pona ye nzamba lobi noni pona ye utanga kombo na yete pona respect bon wana na owanga na ngoti balobi plan nzambe na mokili ya vie ya moto ele echapaka moto te echapaka te omoni nzambe atindi ngai na nzela nabenga ngo nzela eza nzela moko eza facile te eza nzela moko etondi mabako etondi banzube etondi minyoko etondi licholi etondi humiliation nga naza humilie me na humiliation balobi tika ba humilie yo humiliation eko précéder ni gloire nga nasilikaka susu te nga naza mwasi moko nazaka matata me nakoma na motema monene nakoma koseka nga naza mwasi moko mobali akosakana na ngai tango nazalaki ponga mikonzi meme na kisasa nga so nabimi mikonzi nga na ndomo na vi na nga na bi na poto te nga mikonzi nazalaki deja na mikonzi na maboko na nga ngai na poto nazomona mutu te na lolendo te papa eza grâce eza étoile nga na benga yango étoile omona toza ata 5 filles tozotambola na nzela me bakotela kaka nga omona ti nabi te ngadi nabi po aninga mikonzi na kisasa oyebi ke mibala mikonzi parce que nauta okabwana na mobali na 26 ans libala nayebi libala nayebi kovanda na mobali na tuti tolo teme nayebi kufa ndeni so yokanda bina mobali bon eko kufa na ndenge na katutu tulunga na biso ningo na mwasa za bina yo asa tendre uluka pe mbongo na yo amona pe mbongo bongo kufa yepwa kota moi présent moko naza battante naza trop battante ngaso na koti bisika soki ténèbre za lumière ekotaka même na kati ya bandinga bayebinga omoni na libala ovandi na libala nakobimisa eza vie privée na nga nakobimisa ba vérité nyonso te ya mabe aza mobali na azaki tata bana na nga tovandi ne bambula ebele ayibi mabe na nga mpe malamu na nga azwinga na bomwana nakoloba mabe na ye na miso ya bato te omoni balobi place bato mibale bayokani te bakabwanaka eza volonté ya nzambe tunaki nzambe nakoti baprière nzambe alobi ntan na yo yango oyo fo bima pole bakongole komanga so oza na problème na mbali bene mwasi ozotala bana te botala bana ayebi te nini oyo bino mbali bomonaka esimbi te mokili emonaka bana nga natongaki ndako na Suisse na mobali onga nazalaki na ye nasimbaki bambongo na mobali onga nazalaki na ye nasalaki ba maison na baemployé na mobali onga nazalaki na ye natambola mboka nyonso na mobali onga nazalaki na ye tata bana na nga wana
mais ntango naye kokota na badimension bapriere nzambe atie non stop nakoti mabondeli natuni nzambe mpo na nini nzambe abi te ekoki omoni kovanda na libala mosusu ezalaka nzambe akotisi yo neti alobi akotisi yo neti omoni moïse nga nabenga yango lisolo ya moïse moïse bakotisaki ye na kati babokolaki ye epai ya pharaon azalaki roi azalaki na bozwi azalaki na nyonso mais moïse azalaki nango te azalaki mwana oyo babwakaki balokoti bakotisi na kati ya ndako ya baroi nga nabenga libala na nga wana nzambe alingaki nga naya na poto naza moïse Oui, pour la libala, on a témoignage continue, témoignage esili te, témoignage ezamolai parce que nzamba zo sala makambo ya kitoko ezangaki biso na poto. Nako élever mwasi neti nga mama sœur aimée eza grâce. Tozo continuer na ba témoignage ebele batu bako témoigner ba oyo na bondeli pona bango ba moni loboko ya Nzambe bako témoigner ba mama nazo senga kaka to salela Nzambe to sala ba ministère na biso pona ezana nesengwa ba ya mokilité bisika nga na kendaki na moni na yoki na zongi Nzambe zongi singa na mawana ye yango na ye koyebisa bandeko bolamuka bamama bapapa bolamuka toluka toteya bato baza na libungi bato baza distrait bazomema bino na badistraction kilikili bozoyeba te biso lelo tolamuka na se akufa yango nayebisaka Nzambe memanga na badimension élevée ndengo bandi na ngai natala mbongo te natala bozwi te me natala nasala kati na ministère na yo po bato babika batémoigner grandeur na yo nakoma kobanga memi koloba nakoma kaka koseka nakoma kaka koseka mpo na vivre eza lisolo te bao bazwi nimero na ngai ya telefone bobenga ngai nako témoigner nako bondela pona bino nako prophétiser pona bino nako sakola nazo sakola Nzamba eko ningisa mboka Fribourg Nzamba eko lamusa mboka Fribourg Nzamba eko lamusa mboka Suisse bato bazalaki kokangama bazala délivrer bao baleki bakisi basanza bakisi na bango babizu na nga mingi na bandeko na nga na Gisèle na France wana ma bien-aimé na pesi Claire Dibenga na pesi Paulette Dibenga ya motema na pesi Dieu merci Dibenga wana ya motema na pesi Flora Zui André Zui Lidivine bazebele ya mitema na pesi bana nanga Stéphie, Marlène, Jérémie, Adam, na Eve ya mitema nanga. Pe na pesi pe mon cœur, motema nanga. Boko yeba ikaka. Alléluia.